Canal Congo TV, il faut s'engager. On a Canal Congo TV, il bandeko batali bino bozuli bakoya koza biso na nzela ya Canal Congo TV de partout esika bozali topesi bino mbote mpe souhaite bino boye malamu na masolo oyo lelo esangisi biso na invité na biso ezali Papa Omer Maba ye azali chercheur indépendant mais atali beaucoup pesi makambo ya Papa Simon Kimbangu nde na ye tokolinga mpe kosola toyeba mboka oyo ya Papa Simon Kimbangu RDC eza nini RDC eza konyo koma mpona nini RDC eza na bomengo mpona nini RDC population eza kolela mpona nini makambo eza ebele tokosolola toyeba meme nani oyo atiaka bakonzi c'est vrai que polémique ezali mosusu ya Papa Simon Kimbangu mosusu balobi te eza ye sotiste mosusu balobi te eza mindele donc polémique eza autour ya bakonzi tokomeka mpe plus loin kosolola toyeba mpona nini lelo toza na 5e président donc eza makambo ebele oyo tokosolola na ye mais koyeba tokokelango ndambo tolanda biso parti par parti et puis tokosenga bino kolanda biso soki eloko moko intéressé oyo kopose biso question na yo sans problème pour que to répondre ou encore tosenga biso ezali posana pour que toyeba kosala ngo na basuite oyo ekolanda Papa Omer Maba mbote na yo mbote papa journaliste naoto bango ozali chercheur indépendant okundolaka beaucoup plus makambo Papa Simon Kimbangu eza bongo eza mpenza bongo. Voilà, donc ici merci dans la devoir au Sonabiso aujourd'hui ndeko Bray ndeko Beni ndeko petit fils azaliawa bon on y a donc to pesi bango mbote équipe obimba ya Canal Congo Papa Omer tout le monde a tuna ko za chercheur indépendant on va chez moi Kimbangu parce que il y a 1920 Papa Simon Kimbangu a kama bandoki azakopikisa batu azakopikisa batu na nguyani azakobikisa batu na nguya ya molimo pamba te ye azali molimo santo azali nzambe okote ma molimo na Papa Simon Kimbangu azakobikisa na molimo est-ce que molimo na tsilisa molimo ya nzambe bakanga yango te molimo ya nzambe esalaka na batu oye alingi pe oye achabele mokati na yango est-ce que lelo na kamba sincèrement tout docteur constaté na kamba wana molimo wana ezali molimo no kamba ndoki obikisa batu bakosebisa batu lelo na kamba ezali papa na ngai journaliste wana ezali na ndenge balobaka na ba homme politique lokola pouvoir discrétionnaire donc wana ezali mabomba mi ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ou azali nzambe kati na batu yo za chercheur indépendant pouvoir wana oyo ya Papa Simon Kimbangu la misa bete lelo na kamba ezali bato wana ndayo pouvoir ezali eloko moko ebongo na kati ya nkamba ezali te nkambo eza nkamba ndenge ezalela mpe ekozalaka kabongo donc Papa Simon Kimbangu Kiangani aza na pouvoir wana oyo 1921 ya kolamwisa bibembe yo te na nkambo na bibembe soki bato maladi babiki ti lelo namona yango na miso na ngai Papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo nzeli ya sanzambe pouvoir wana azali na yango kolamwisa bibembe oui azali na yango bato wana ndayo c'est vrai bon edimba auto na nkambo etu nalobaki yango mpe namonaki na kati ya bilili ondimela mambo azo ba ebika ba mikolo na oki baobeki frère Paul mais mangisi babengana bapapati mais frère Paul tobaka soki mpe komo wana ewuti ya koyebi te mais tolandela ngo toyeba soki vraiment soki bapesi komba Paul tote po komona edingwe yo monaki mapassage na ye ndenge ntango okoki Kimbangu akomo récupéré bana na ye to eza nango kaka mwa mascarade oyo eza mabomba mi ya nzambe biso tokoyeba sekret ya nzambe te soki ntango ekoki mpona ye ete ako kobongwana atika mayemanso mana ye asalaki biso tozandeka moko ya koloba te to ya kosala te oyo eza mabomba mi ya ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani donc ngoloba eza lokola molimo ya 1921 ndenge bandeki kozwa bato mabe koteya bango kobongola bango lelo mpe ekinwe akozala mpe moko oyo molimo wana eye kobongola eza bongo eloba bongo emonana bongo ntango akala bakoko na biso mpe tozomona yango lelo eloko echange epai ya nzambe eloko asika pa nzambe ezalaka te très bien biso tozosala enquête na promettre bino kozwa toute une émission spéciale enquête sur kobongwana ya edingwi on a une émission spéciale par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est une célébrité. On va faire des émissions par rapport à ça. Et puis, total, les côtés positifs. Total, beaucoup plus côté positif. Il y a passage et bien, oui, dans le cas où nous avons information. Voilà. Alors, Papa Omer Maba, on est avec moi à biscuit. Tout seul, nous avons venu à RDC. On a cherché indépendant. Papa, Papa Simon Kimbangu a beaucoup de RDC. RDC, c'est le rôle, il est jeté.
akibota na Bethlehem de ba Israël ba Israël ba beta to ba juif biso le bota Yesu papa si mo ko mona bota mina Congo est-ce que Congo ils na statut moko particulier est-ce que Congo ils a pena na tina moko boyo ko baso mo aya ko bota Congo ils a moko ko ba surtout ils a moi caractéristique na moi exception moko ils a moko ko. Merci papa journaliste wande ce compte côté kat na bozindo ya makambo likambo na likambo ezalaka na tango na ngonga ekoki po ete bacongolais de partout le monde bakokoyeba bavérité oyo elobamaka te oyo ezalaka na kati na se lelo oyo bakokoyeba ete RDC ezalaka mpenza nini lokola 90% ya bacongolais toza bachrétien yango wana tokokobwaka mwa moke misu na bible mais na Congo ezala su 90% te ekitama moke. C'est vous maintenant 85 problème c'est que catholique est majorité ba congolais ba chrétien. Oui, mais ba comment on peut yango wana tolobi ete tobwaka misu na bible toyekote ba tuté tokotanga bible awati kasi tunako citer quelques versets bibliques au bango moko ba congolais batanga bisika bazali. Tobani na Matthieu 21 verset 43. Ce que verset 1 est Jésus-Christ a lu na bana Israël lokola baboyaki koyambaye lokuna lokola nzambe alobi na bango ete bokonzi oyo lakameli pona bino elongwe kati na bino ekei na mokili mosusu esika ekobota mbuma kitoko kasi plus loin baapôtre ne batonaki kasi bokonzi yango ekozalela wapi elembo nini oyo tokomona kati na Bible okotanga na Luc 17 verset 37 elobi esika nzoto ekozala nde esika bakombe bakoya nzoto na makoyema lelo ezali wapi na ntango ya Yuda Jésus-Christ azwa nzoto na ye amema yango lelo boye papa Simon Kimbangu atika nzoto na ye kati na biso awa bakombe oyo bakoya banani nde batu ya mokili mobimba nde bakoya na nkamba ndenge ye moko alobaki yango na miso 21 te bokoyamba makanda esindinga wana ezaki Kongo elakisi ete mabota nyonso ya mokili ekoya wapi na nkamba tokei plus loin na Ézéchiel 47 Ézéchiel fleuve oyo bazokolobela na kati ya Ézéchiel elongwe na est ekokobwakama na ouest mpe ezokotraverse zamba bandeko bangai esika makambo ya nzambe euti kuna ezalaka désert zamba ezalaka kuna te zamba nde eza na kati ya RDC forêt équatoriale esika etraverse fleuve mpe balobi nkasa ya zamba wana ekawukaka te nani ya Kongo abosani ete na équateur elanga ezalaka te mbu ebetaka mikolo nyonso kasa ya zamba wana ekawukaka te. Verset sur la c'était Genèse 2, verset 10 à 12. Elobini. Fleuve Yamboka wana ezali na maboko mine. Bandeko bangai fleuve na biso ezana ba rivière boni ya minene oyo kwekati na yango eza mine. Le pays d'Avila au bazono be na kati ya Genèse 2 ezande RDC. Elobini pays wana ezana wolo c'est-à-dire bomengo scientifique nini akowanga na lelo que RDC est potentiellement le pays le plus riche du monde wolo c'est-à-dire mbongo et donc ici deux pierres précieuses ezana kati ya mboka wana onyx na palladium. Onyx oyo batangeli biso na Bible ba américain basali étude ba moni ete le deux pierres oyo eza kaka na RDC monde entier mobimba mboka mosusu ezali te kaka na RDC bomoni sur le plan biblique tolakisi ete solo penza atako eza na baterre de voilé ezali RDC esika bunzambe ezali mboka ya nzambe. Donc RDC ozomola section ezala ko paradis ezala ko jardin d'Éden ezala ko mboka oyo nzambe apona pasa eza penza lokola te eza penza paradis. Tokoloba nini tozwa ndakisa ya banyama na biso zwa nyama kola okapi soki olongo nyama na RDC okena mwana mboka mosusu okapi wana kovanda te akufa na utu kozala kala mingi te na bandeko na biso bazaka na frontière ya Soudan balobi nini
banyama na biso soki ba traverser frontière ba côte na ngamba Soudan okobenga na bango te bango moko bakoya komizongisa na kati ya RDC. RDC za paradis. Papa Omer, merci beaucoup. Est-ce que le matin expliquer la Bible tout paradis et la personne doit vivre bien là. Est-ce que les vivre pour moi ils paradis? Papa journaliste, les caméras comme ça na temps na mo. RDC omoni yango boye ezana kati ya programme ya Nzambe. Tangu ngonga wana ikokoka RDC bokomona nini ekusama na kati ya RDC. Bande kona biso ya William Branham Branhamiste bayebi yango William Branham aloba nini amona étoile likolo ya RDC. Toke plus loin il a aussi symboliser Bonzambe. Soki ozongi na Bible omoni ete tango bamage balandaki sika Jésus-Christ abotamaki balikaka étoile, voire même Diemokao na Livingstone tango baye recherche mpona koyeba kokota na embouchure na biso ya fleuve Congo balandaki oyo komosute balandaki nde étoile embouchure oyo bango badécouvre te bato bakongolais bazala deja bayebi yango mena exactement oyo bango bakoma bongo balandaki nde étoile wana nde ememaki bango ti baya kokoma kati na RDC. Toki lisusu na Taj Russell aza nani aza fondateur ya église oyo abengi témoin de Jéhovah. Taj Russell aloba nini aloba ete bokonzi ya Nzambe esengeli ekita na 1914. Effectivement na 1914 eza na makambo esalama na kati ya RDC. 1914 nini esalamaka tomoni naissance ya papa Kisolokele Lokelo Charles tango akiti mpona kolakisa ete bango baza bato ya mokili oyo te. Conséquence nango tomoni première guerre mondiale ebandi 1914. Toke na 1916 papa Dialongana abotami etango papa Diangenda Kuntima abotami 1918 mbala moko guerre esili elakisi ete bokonzi ya Nzambe elongwe na likolo ekiti na se kati na RDC. Donc nous c'est sûr que RDC Nzambe va na RDC. Nzambe nde avandi na kati ya RDC. Poser expliquer mon nini na d'accord na makambo mosusu zoloba na yo comme na Bible oui. Mais poser expliquer nini nige peuple ou avandi na paradis alors qui ma paradis alors que nous jouons mboka mosusu. Palia pas la bien. Vous savez papa journaliste. Na uchi koloba wale ko tango bitango tango koka tango wana ikoka tango nini bato bakokufa na wana espace là mo nini après tango ngombono. Papa journaliste wana ezana kati ya secret ya Nzambe ye moko kala mingi te tolandi video ezoko surpris tomoni ba pasteur ya Mindele ba déclarer clair et net était le Dieu vivant a bombami kati ya loposolo ino na Afrique centrale. Video ezali ezoko surpris et uta Mindele lokola bato mwindu bandare ke Mindele aloba Mindele bango na babandi koloba balibete Nzambe abomoi abatami kati na bato mwindu na Afrique centrale. Nous expliquer puis j'en ai nani. Là moi clair bien place là. Bato ba bazala bato mani c'était bato ba comprendre bato mani c'est pour donner une idée mais ba témoin de Jéhovah tanga ba catholique ba ta réveil ba musulman zama ngazana ngozungu ba bomba na Afrique. Comment on est là? Kombo na ye eyebani pesa ya kobomba te. Nzambe c'est papa Simon Kimba. Yende Nzambe. Très bien. Alors tout ce que on parce que dans bonjour ba exemple tellement musulman mingi za profond tangi ba Bible ma belé tu retenir que le RDC za mboka on Nzambe avandi. Puis passage biblique ma bazo là on va poser pas question certainement donc deuxième partie vous là. Mais RDC za fêter 61e anniversaire de l'indépendance. Et puis que mboka oyo et là on a colonisé ba belge ba ça ba nous là ba même pour ba ni ba komba yeso ba te ba kata ba mama boko pour ba ni ma yeso akata ma boko mais de l'eau bon komba yeso ça partout de l'eau bonne de yeso mais na Congo pour côté là-bas facile contrairement pour facilement qui m'a bitumé là pas mais yende pour ba nyoko là qui na 37 000 familles badaga reléguées puis 150 000 martyrs puis Michelo na trop côté on a Michelo toujours on va si mana deuxième partie mais pour la loi c'est d'abord indépendance où il doit fêter 61 ans après non avec ça on va toujours avoir la belle histoire que la absolument on va toujours avoir Lumumba les choses toujours avoir
Kasavu pas la kati ba de bébé maintenant pena a fait sa indépendance pour le resto de 30 jours tout le monde a beaucoup plus de monde. Merci papa journaliste na mutuna otuni ezali vers les années 1940 et 50 il y a solo ba politicien ya mboka Congo batelemaka pona kotala injustice oyo ezako salema vis-à-vis ya batu mwindu kasi ezali wana te oyo pona kotinda Belge apesa indépendance na kopesa exemple tozalaki awa na monsieur Mobutu comme président tomonaki ndenge nini population batelemaki à partir de 1990 bamarche esalamaki ebele kasi Mobutu akendaka te Mobutu azalaki kaka nini ekobengana Mobutu ezali nde bitumba ya AFDEL ntango munduki eye AFDEL akoti nde Mobutu akei nde ndenge moko kati na biso eza na eloko oyo eyaki kodéclencher lokola détonateur esalaki ete Belge aya koconvoke table ronde yango wana eloko ezalaki nde makambo ya le 4 janvier 1959 avant tokoma wana le 4 janvier tozomama moke nsima 1908 papa Simon Kimbangu akutanaka na roi Albert Ier ya Belgique basalaka masolo na kati ya Belgique papa Simon Kimbangu na RDC ye azanzame papa Simon Kimbangu ako contredire Kimbangu abandé pour déjà indépendance ya mboka depuis 1908. Oui. Rapidement parce que tu es dans la 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la 1960 RDC ait l'indépendance? Boyokani na bango wana esalamaka document ezalaka te wana ezalaki maloba kasi na 1944 roi Albert Ier lokola Allemagne ayaki koenvahir Belgique bakangaka roi wana bakendene na Allemagne bakontie na prison nde Belge bakutani na papa Simon Kimbangu na Lubumbashi esika ezalaki na prison est-ce que papa Simon Kimbangu okosunga biso kote roi kokobima nde papa Simon Kimbangu akendaki na Allemagne na bunzambe na ye akoti na kati ya prison nde basololaki arapele ye masolo na bango ya 1908 était 50 ans roi Albert Ier asengaka c'est-à-dire 1908 plus 50 c'est-à-dire 1958 esengelaki RDC azwa indépendance nde papa Simon Kimbangu bayokani wana ekomi sikoyo sur le papier roi asali papier asigné que bimisa ngai kasi papier na yo na yango na ndimi ete bokozala indépendant papa Simon Kimbangu abimisi roi Albert Ier voilà papa Simon Kimbangu ça kufina mtoto azali vivant 1944 papa Simon Kimbangu azali na prison na prison na Lubumbashi amemi roi Albert Ier na Belgique ba Belgique balobi ah merci d'initier kasi soki avandi na Belgique ekopesa passe luke sika mosusu oyo nakobomba ye papa Simon Kimbangu azwi roi aye na ye awa na RDC na Yangambi lelo province ya Chopo nde esika roi Albert Ier bakena kobomba ye na papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu azwi mukanda akena ngo na nkamba ake kobomba pesa wepa ya mama mwilu kwete abomba yango na 58 papa Kisolokele mwana liboso papa Simon Kimbangu azalaki administrateur du territoire na Tchela alors royaume Belgique gouvernement belge ba organisaki test kuna na Belgique ba administrateur nyonso batu mwina balanda ba mindele bakende na Belgique papa Kisolokele alongwe Tchela kwete aya Kinshasa kwete akele kwenda Belgique kasalobite akele bongo te asali tout na nkamba poko tana mama apesa ye okola au revoir nde mama mwilu azwi mukanda mwana na ngai zwa mukanda oyo lokola ozali na Belgique rappeler roi ya Belgique que ezana mayebe boyokani basala na papa na bino papa Simon Kimbangu papa Kisolokele azwi mukanda wana azwi na malette na ye bakena na Bruxelles nzambe asa compliqué lokola bakomi na Bruxelles ndenge nini akomona roi ye asa simple mutu examen wana tant basali yango papa Kisolokele abimi premier nde tango roi yoki ke non résultat abimi kuna mutu mwinda abimi premier premier wana zana kosana mona ye wana komi déjà ngala ya roi Baudouin
papa Nsolokele bakutani na Baudouin ndi sika abimisaki mukanda tala mukanda oyo koko na yo azalaki basinyaki na tata na ngai yango wana omoni coupe tolobaki totourne non 3 2 1 action. En tout cas, Bameko Batali, émission facilitée parce que Binomo Boyo qui vérité indépendance et R2 Obima, n'a pas au maire Maba. Je crois que tu vas continuer, tu vas zoner encore si on veut comprendre dans nos zones, Makamou et Obama. N'engagez RDC à jouer qui indépendance. Bonjour, rendez-vous dans Bichot, Bolanda. En tout cas, semaine où nous avons une chose à vous guider. Première partie d'Aguilou, deuxième partie, troisième partie pour comprendre et belé pour la République démocratique du Congo. Papa au maire. Merci beaucoup. Akanisa, le également première partie. Donc, comme ça, je suppose de Toyeba et Soulaki, Boni, et pas il y a Roi Baudouin, n'a pas dit sur lequel pour l'indépendance, il y a Mboga Oyo, RDC, Nenge, Kokonaye, Bayogana Papa Simokimba. Merci, Bandekolangai, Bolandi, la vérité c'est belé, Bokoyo Kayam. Botika la Malamou, Bishon Abino Tokutani, la deuxième partie, abonnez-vous massivement. Ciao. Canal Congo TV is good. On a Canal Congo TV.